malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela Eva elekaki malamu libala yango nde esangisaka bato emakwela esimba minanza lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye libala mokano nanza elamba olati lelo ya pembe elembwa posantu Bonne année 2018, je te souhaite 12 mois de joie, 52 semaines de plaisir, 365 jours de succès, 8760 heures de santé, 725 600 minutes de chance, d'amour. Meilleurs vœux pour 2018, je te souhaite une excellente année. Une année à ton image, pleine de générosité, remplie de joie, de bonheur, de succès et une santé de fer. Que le chemin de l'année 2018 soit parsemé d'éclats de joie, de pétales de plaisir, qu'il soit éclairé par la lueur de l'amour et l'étincelle de l'amitié. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez partout dans le monde. Ah, tous le 30 décembre, on a Kin. Le lobby, journal lobby, les 31, tout éviter. Est-ce que journal lobby, parce que tout le monde va veiller les lots, les Msubasa va veiller les lots, Msubasa va veiller, Basaki va veiller le 29, Msubasa va veiller le 28. Donc tout lobby là, est-ce que lobby, journal lobby, vous allez est-ce que marche ou va proposer na bateau catholique? Est-ce que simba, tu go simba ti? Est-ce que ba siffler bazobeta wana ezaka ba siffler bazobeta pamba kaka pona ko sala makelele to ezaba siffler pena bazobeta za cérémonie moko boye vraiment oyo nzambe apesaki de auto papa lobby apesi directive mo azoki pa nzambe nenka na bible baloba ke basaka 7 tours na miri ya Jéricho pe Jéricho yaki parce que bible peso ba que on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties mais est-ce que makam oyo basali oyo ekokisama lobby ekozala réussite te ekozala échec te éviter to rappel gouverneur azoloba ki ekozala ti bon te éviter est-ce que gouverneur Nathan oyo akoko pekisa pe église catholique esala to azana droit wana d'autres lobela likambo wana lelo total est-ce que Jean lobi ndenge ni ekozala ngo tozala bandeko na biso awa to me ko lobela parce que climat na minute eza yebela ne babaka milinga tozoye bate bamso habité to misalela déjà ba veiller les 30 tout tira de bambongo ba dime ba pasteur ba tira de bambongo ba offrande na ba poche pour ba éviter lobby ozala ndenge nini ba mamso habité lobby mwana bimata ki ne veiller te na butu parce que oyebi mboka ti mais soupe ba acha na bango ba éviter les 31 lo ozala te to sala veiller to sala ba to éviter yango na lekola ba bona na komi ya milinga to éviter yango to na bandeko na ensemble broto landa ne koleka. Tout ça, ma gauche, Alex, comme tous les toujours. Bonjour, mon frère. Ouais, bonjour, gloire à Jérusalem, bonjour. Ouais, ton que vraiment, journal lobby zandengini, parce que les 30, lobby, tu es zandengini. Ben, journal lobby na qui normalement est comme le rôle à Marguerite, fin du monde. Et comme le rôle fin du monde, pour nous, ce moment, tu vas provision, va parler, tu évites au Salama, tu évites après lobby zalanine, destruction massive. Sodome et Gomorre, bien tu évites jusque-là, mais soyons sûrs que non, même l'été Tikibiso, mais nous avons toujours un abisso vraiment, tous a toujours un ronzima, nous avons pour secourir un moment difficile. Quoi. Ouais, Materazi, de tous les temps, de tous les jours, on a évité. Journal lobby pour nous. Bon, merci pour la parole. Journal lobby, il faut les capitaines, il faut les lobby. Lobby sur marche au Salama, l'État. Et c'est on bâtit la sécurité va sécuriser le peuple congolais pour peuple congolais peut souffrir. Le bés a cri d'alarme. Ils ont beau comprendre qu'ils va aller là-bas pas sur qui vie va mener balinga on soutenir le ba salité comme les trop na bakina
donc lobby marche à lobby ils symboliser marche à lobby symboliser la souffrance à peuple congolais va comprendre va misamindo quitter va sécuriser peuple bateau tambola bien quoi va comprendre qu'il va réclamer droit là-bas c'est tout quoi vraiment babi le peuple congolais a réclamé droit naé vraiment des consciences qui ont respect à la constitution mais les catholiques ont été l'ennemi donc biso vraiment souhait na biso vraiment particulièrement et ça qui était lobby journée à lobby et ça la journée moroboye oyo il y a victoire journée moro au sala que qui m'a écouté na mboka ce qui vraiment et le qu'on les appelle nzambe vraiment tika été le qu'on est ça peut ça la bien yango donc tout na peine de qu'on a biso vraiment siko ndenge pe gouverneur ya mboka na maire de la ville à lobby qui kozalati vraiment bah bino boko le bani na vie na bino zani par rapport parce que marche kozalati OK église catholique est décrété marche pona makambo wana ba lobby qui était kozalati siko pona yo mo juger likamwana ndenge nini. Oui, gloire à Jérusalem. Mes respects, gouverneur de la ville, André Kimbuta. Vraiment, mes respects. Tout ça, l'église catholique et tout ça, la usurpation et le pouvoir. Au moins, tout ça, ma solo qui tout récemment, ils ont dit accord. C'est-à-dire, l'église catholique a revendiqué dans les pambatés, dans les néantes, par rapport à l'accord. Par rapport à l'accord, il y a Saint-Sylvestre. Na accord wana boyebi o balobaki wana na boyena kotama au fond politique pour émission ça apolitique au moins tolo sur la réalité o zologa ana ki na temps wa babona vraiment par rapport à accord wana ne église catholique nde azo revendiqué par rapport à accord. Cela veut dire quoi? Gouverneur de la ville hein vraiment yoza gouverneur to respecta kayo vraiment tous on appelle na mibeko peuple congolais aza libre. Toza mboka o babengi République démocratique du Congo. Omoni, c'est-à-dire faut c'est la paix démocratie wana autonomie démocratique du Congo. Cela veut dire le peuple est libre ya ko revendiquer. Le peuple aza libre ya ko lobake yan ça ne va pas. Omoni, pour même ba o bazo gouverner biso baza batu. Biso peut tous ba bena biso bon peut passer ma bena bango omoni donc cela veut dire ça normal ce qui peuple peut-être revendiquer cause moro o ezali cause moro générale ou cause moro ezali réel omoni bino ba konzamboka bo supporter karawana boyo ka revendication peuple pour boyo ba ndenge bo sala po mama boyo le soutien à l'avenir. Donc cela veut dire papa André Kimbuta mes respects le haut sommet vraiment pendant que ça la tête non ba ben de sang et na Kinshasa mieux vaut que sécuriser ka marche wana et le cas dans le calme après c'est tout. Bah pour sécuriser marche wana il est dans le calme souhait na biso nyonso wana marche wana salama calme kimekota ba to pe na poto pe ba sepela ke kimekota parce que bango pe ba roninga makina na kinité parce que ndenge za wana kin pe bana bandeko na bango baza ba mama na bango bazali awa baleki na bango ba yana bango bandeko na baza awa ba parents na bango ba olinga te ke mabe ekota bongo vraiment ce que tonto tout na siko apport sikoyo ezanini par rapport à tout le monde église catholique et le bill maman et salisco est-ce que église des réveils basa derrière église catholique to bango batami na bona simana bata bango basama na bango wana babiki bango basa désordre OK ba revendiquer droits za pour intérêt commun est-ce que église des réveils basa contre to basa pour n'habiter par rapport aux ana kina pozo mona mamezolike. Oui, on doit savoir une chose. Herba Kor et Salamaki, église de réveil, Azala qui est invité. Moni, église de réveil, Namarambo et Salamaki wana par rapport à Bakor, tout le monde qui est église de réveil n'a habité. Tout le monde est plus catholique à la base. Mais la monde est pasteur Kakanza. Tout le monde a Kakenza bazalaki pe na salle wana jou ba encore au cinéma qui bazalaki ba participer pe mais na zomo na bazama au four et au moulin te na mon église catholique nde yende mta simi masolo vrai dire ezanini congolais nyonso azo vivre situation où toujours passer awa ezaka église catholique te ka ndem toujours vivre situation où te donc congolais nyonso azana droit ko revendiquer naza contre majorité te naza pe pour opposition te. Mais naza pour que les Congolais à vivre heureuse dans mboka na ye. Donc à vivre heureux dans mboka na ye. Donc cela veut dire nini? Cela veut dire que non ce que église catholique a tenir yemora bâton de commandement na simane pe église de réveil ezali. Mais autres moins na kina église de réveil ezo bombana. Jusque là tout le monde a président église de réveil azo le kata na télévision tepo a azala na sime église catholique. Pour tout le monde peut bien président d'église de réveil ou anape ba comment la bon ba politicien omoni
comment ba politicien comment soutenir ba acteur politique et le côté opposition et le côté catholique. Or que nzamba za muta vérité soki majorité et ça dans les bons tout soutenir majorité et que ba sala nzambe soki église catholique né aza na raison tout soutenir rien mais l'essentiel est ça que non ba ben de sang et salamate au moni ba ben de sang et salamate si réellement ezali comme on nzambe né à lobby n'est pas par lobby wana to moni gloire à Jérusalem a otolo ba na Jéricho hein ezali ki maka nzambe et salama ki na violence té salama ki na ki pète na pète nyonso ba beta ki tour ya Jéricho pendant 7 jours et to mona ki nini nzamba sala ki nini mokonzi pe kuna na Jéricho pa intercala bango te ben to mona ki pe non na Jéricho pe mokonzi pe ya Jéricho pe intercala ki bango te atika ki bango ba beta pe tour pendant 7 jours omoni hein ce que ça et uche panza mais to mona et après les baloba na français qui vivra verra to mona ke non ce qui après ni ne roleka moni vraiment na osenga trop plus que ça ni ke no bande kwa poto bazola na biso bazana ba cousin na kin bazana ba maman bazana bana bazana nini bon pe souena ba on vmeza ke non marmoise la kimia biso pe souena biso na kin eza ke non marmoise la kimia en bref pendant aussi ces années que non gouverneur de la ville vraiment la date exemple ya mukonza Jéricho moni atikaki batu ba sala na ba tourne na ba défilé na ba marche na ba pendant 7 jours moni soki ezali kambo yote panzambe quelque soit ko échouer soki ezali kambo yote panzambe quelque soit obstacle oyo ba konza mboka ba ocha et ko réussir ponza baza souverain aza omnipotent aza le tout clément quoi moni mais soki uti na panzambe te uti para bato mokile pa ya papier mo c'est ba intention na et ko échouer pour moi na janvier maramoisa non bien mais to 5 ans la paix quoi la paix c'est gamme qui mient na Congo quand ndenge ndeko na biso tikoloba vraiment ne baloba toujours que le pouvoir ne se donne pas mais s'arrache nga vraiment na ke biso nso ba na Congo et longo vraiment na église catholique na battu sur église de rêve boza na simawana pour défendre la cause moko ezali cause moko vrai cause moko ikosala pour na bénéfice na ngai ya yo pe biso nyonso vraiment mutu nyonso a arrivera bonheur na vie na e mutu arrivera bonheur te azate vraiment toi contre majorité te toza pe contre opposition te mais toza pour na bateau bazan dans le bonne voie ouais et puis dans le bonne voie de marmo qui non bien vraiment pour na ko clore likamo mission na biso vraiment Alex mot de la fin pe dédicace na yo na bateau so balanda mais mot de la fin zanini il y a un adage qui dit que non le dialogue c'est l'arme de sage omoni la guerre c'est l'arme de faible omoni donc c'est là puisque tous na boule à dialogue bah c'est là qui déjà dialogue mais c'est comme na niveau ya ko concrétiser makambo oyo baloba ki na dialogue ngala zena ngana makambo nguti moni mais wana zolo ba selon église catholique nezolo ba concrétiser makambo oyo loba maki na Saint-Sylvestre comprendre ba concrétiser ngo par rapport ba corps o ba signaki moni ce que ça que non moi obstacle moi salami pona ko tambola selon accord wana mais ko benga sous une deuxième dialogue moni et l'on est zanga que nous connaissons une deuxième dialogue pour nous solo la nini ba sala po ba relever nini ba solutionner problème oyo soit mokonzi mboka ako benga église catholique pour passer la deuxième dialogue moni nous saka ba nzela moni mais ce que ça le ndengo wana te batika bon ba sala le ko na ba lingo sala ba sécuriser kaka bango et après la vie continue total année ba bimisi fichier électoral jusqu'à la fin tout ça ce qui Rosala tenzambe mo ayebi vraiment yango wana vraiment ne tolbek na mission o eza anti politique tozana biso ba combattre na Kinshasa awa moni mais toujours le blaka ba réalité zo le kana Kinshasa awa et Rosala passe aux na poto ba bengo ke mama kufi le ki akufi pour la mobula mboka oyo moni toujours le blaka puisque non kimia eleka même ceux qui marchent ane ça mais c'est la mada dans le bon moni c'est ça veut dire on appelle simbo te trop na ba bazo landa biso beaucoup connaît toujours qu'on landa biso ba masolezo continue toujours vraiment bozala toujours na soif ya landa biso maman nani maman Jackie na Londres za toujours na soif wana kolanda émission oyo soif wana ça n'aura toujours permanence aux landa émission oyo na pesi mboto tona ba bazo landa biso merci maman la rose pe a pambati a fleur rose quoi vraiment quoi New L télévision on est ensemble ouais CL News télévision maman la rose tout ça toujours wana mot de la fin na yo Materazi bon on a c'est pas trop il y a trop on est sauvé si j'ai
événement à lobby pour tout le Bélango, tout ça, Congolais. Situation aux les Congo et donc, ils sont surtout Congolais. Et là, on a une église de réveil. L'église de réveil va se soucier na idée de l'église catholique parce que ça, là, comment il y a l'église catholique, mais là, comment les capons na Congolais. Donc, il faut changement, ça n'a pas appuyer, ça n'a pas l'église catholique pour l'avancement au Congo. Pour soutenir l'initiative, on a bien pénal pour le changement. Quoi. Donc, tout ça, la marche, et ça pas marche, on est ça, la manane à paix. En plus, le gouverneur de la ville, il va peuple là-bas, on est au Bakambaka. Ceux qui vont bien, qui vont bien, ils vont aller l'autre. Donc, ceux qui vont bien, bon, c'est un boulot, bisous na Congo, sous ces arabes, Congolais, ça va bien, quoi. Sur l'église de Jésus, en Makambo, donc. Faut que nous regardions ouais, vraiment, nous sommes à comprendre que l'église catholique y en a besoin de glissement. Il y a besoin de glissement. Vraiment, l'église catholique y en a besoin que moi transparence et seulement. Zambé, à ça la grâce que journée à lobby reçu total établissement. C'est sa volonté naïe reçu total établissement qui mise en rate mboka. Vraiment na pesi mbote na ngai na papi nzola meso NTP Pro na pesi mbote na mamu national. La pesimote na Mamouro la rose Christelle. Vraiment, bamote na on a battu tout balandabiso partout dans le monde. Vraiment, le meilleur vœu Kimia Nzambe Bezali fait que Kimia Nzambe est régné place Boza place Tozali awa sangwa mala mabe kozalate na komona Yesu Christ ne baloa toujours bye bye. Tamatiti melena kabeli forêt équatoriale. Saki bolingo ezalaki ata maye mbele nasambeli ata fleuve ya Congo sheri eske okokoka kotanga nombre ya litrage oyo eza na fleuve ya RDC impossible insalamable eza bolingo eloko mosusu te eza bolingo didukalala Ouya Mayola Ashiro Chamala Odon Pamou London Yellow Rempaka La salula na ye bilele na ba bijou Seri na ngai ya lula na ye baziki na ba nyomi Matula mpaka ye Zuzi twala se Mi mambupe na sana Son Madera, Bosco Boble, Tati Tigana, Tigana Zureta, Gilare do Père Triple. Beti Petwene, Naponio, Sala, Monitara Motuka, Bolingo, Apamwa Lolenge, Akokumbela, Bolingo, Bandana devant marche arrière, tena vitesse, ya Sukai. Moko l'examen ya bongo totala soki nako echoué bozwa na bino bamengo botikela ngai yeye soki bopiminga mai ya komela bopesa ata kongo bololo nakomela yango sans hésitation mpo na bolingo ya nzwalas j'aime mon amour pour l'amour j'aime nzwalas pour la vie Mamadou Ariso ebia taki Otabungisi bango ele kaka nango Oya bungisi diama ele kaka nango Otabungisi motuka ele kaka nango Oya kufeli moto ke souffrance Motazangi bolingo Susi mpasi na motema Jacques Nzanga Yeye ngana kolela bolingo Jérémy Vita Lokola bébé alelaka inye mama Atako pesi $1 million pamba Souci libele to biberon Dide kombe shude tamali di fololo Pati makanda dani mate use Chapi nchakala Ya Beni Benito Marisara Josué Papa Lela protocole chou